Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi, babi Edino image, sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo, autrement dit Panzasango Bilili. Ndeka na misala osepe Sabino, lelo na yambeli bino artiste moko na kombo ya Benakosi, mais na kemo mke vite boyibika na pesa ka liboso mbote na bayiba sungaka Edino image libulu ezanga suka eza boyite Edgar Mokondi Edgar alinga bosoka yo kika boya seki Igor Balou simple mais beau boté plus l'argent Patrick Emalavengi Global PM Service ezaka la Château Rouge 25 rue Léon vraiment bo hésiter faut bo mon agence wana otie lelo lobozui vraiment esa musana mingi olobeate nazana invité na bino awa na kombo ya Benankosi kasi aza peye mokote amemeli ngai manager na ye na kombo ya Tapi Ntakala. Vraiment bonjour artiste. Bonjour Edino image. Na sepeli kwa mbona plateau na ngam. C'est un plaisir à te payer écoute. Ya solo j'espère que il peut se sentir bien. Kitoko makasne lengi. Totambola. Manager. Ouais. Ntakala. Merci à toi Edino image. Donc on est sur la plateau na bino. Oui. Plaisir à trop, à sepeli la plateau na bino ça kitoko propre quoi. Merci. Awa ezatoa bongo na 35 boulevard Anatole France. Payo to Sangalaka et payo to Zalaka Panza Sango ya Congo. Vision News TV. Les appels na biso longo. Vraiment artiste Benankosi. Nana ye basikoyo toye banano artiste ngana ebaki na nzela oti lelo na yambio comme musicien mais na ebaki tant que coiffeur na Château d'eau alors mais quand on explique lelo ne tindi otika coiffure okota na monde ya musique expliquer no balanda pendant ça ngako tokoloba omoni art ouais donc dans tout est à la musique moi makasi pour ça la moi est à la musique est à la coiffure oui est à un sportif décorateur oui. Tout ça c'est là le sokoto na kati ya là oui est à grande comprendre donc c'est-à-dire que ça vaste donc grandeuse de na kati wana soko bandi ko pousser au senti que il y a plusieurs il y a plusieurs métiers, ouais. Voilà donc toujours coiffure toujours musique na kati tout bon tu vois nous allons coiffeur grand coiffeur à l'époque je sais nazo confirmer yango na yitumbo zaki ba JB na ba wera donc au pesi mbombo boy en face wera za wana côté JB mpiano zomona donc mon ambiance wana et ben nous ça la fait na kata Paris na ba 80 na ba 2000 à peu près siko kozala na bango mingi yango nde tindaki epouser nazoya moni coiffure ba salon ezali sika kosala no beauté les esika moko ya ensemble les 5 sabatu bato bazoya ko rencontrer kaka bato esika wana donc il y a l'ambiance musique ebeta wana basango na sango zo ya wana donc ezalaki esika moko ya bien ezali moko ya kitoko c'est-à-dire que quand on parle de la musique na salon vraiment kozanga te po ba publicité zo ya wana sango ya musique zo beta makaka wana vraiment tout cela ezala pesa ba milliers mots vraiment que c'est là ozomona donc il y a tout oui à tout au peu bazo ya sport ba beta kama solo wana musique beta mi wana donc il y a tout ça donc l'ambiance wana oui vraiment ça m'a poussé c'est mais pourquoi pas musique peut inspiration musique ça là parce que zako vanda na ba musicien tout ba JB piano ba redi ba kester que son âme oui pour monika que lokola bango peut-être pona lupemba poza kino nango bon omoni c'est quoi moi baksa omoni don oui okoza na don moko okoza avec plusieurs dons mais oyo monika côté ka ezetinda ke okende kaka okei kaka de vocation za la bongo donc nazaka nazo tourner kana kata art nazana coiffure na bité na type coiffure
oye pe na beti yo pe coiffure ozolanda donc loboko silati mais tant qu'inspiration est sur la musique donc tout ça donc muta quelque chose até posa aux artistes de ça on a besoin na beta musique na ngai zaka ngai donc musique et là bongo donc inspiration penze ya penze yaka etindi pe que na kata musique il y a des messages pour consoler ba oyo bazo ba moi déception na moi mobile moi aussi ça dépend oui ba déception pe à la vie kaka ezaka pété que moi si mobile il y a des déceptions au temps mike mais musala ou famille pe bokisi yo donc tout ça il y a tout donc tout ça le col pe ba ambassadeur quoi so mon si un message à passer on peut passer la musique donc tu t'exprimes en musique quoi voilà donc nana yeba siko nani apesa ki oguwana ya kosala donc na kwa musique na musique nani apesa ko oguwana et waka chez maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, conga national, c'est moule. En tout cas, dans un tournage JB, ça m'a poussé vraiment. Tout ça m'a poussé. Voilà, donc mais Asa il donne dans Haïti. C'est un ami, Nakatsuki, et je l'aime beaucoup. Mais Asa il donne le teke, Nalanda, que voilà, il m'a poussé, que Nalanda vraiment, que Nenga il m'a mais sa musique, ça me plaît. Ça m'a poussé aussi. Mais Asa il donne le teke, Nalanda penza Nenga ligne na Nenga il m'a nalina yeba ndenge yo koti na monde ya musique eza na makambo ebele monde ya musique kisi eyali baliaka bato mosusu basala basacrifice bamosusu mpe bana mibali mosusu toyoka bapesaka mpe tokoloba kombo te mpo parce que omoni biso tolinga tosala baémission mo éducatif moye totanga mpenza bakombo ya te mais bana bamisien mosusu oyo dilo monde yango ekomi nango bakomola bango na poisa bamisien na biso mosusu bapesaka mpe nsima mosusu baliaka mpe bilia oyo baliaka te bazali nde tozoyoka bon biso tosala makambo wana te mais toyoka kaka bongo bamosusu baliaka bilia oyo baliaka te bamosusu bapesaka nsima bamosusu baliaka mpe bana sikoyo yo mpenza otiki no coiffure ko to baliaka na bango te mais yo ke na nzela oyo eza ya ba obstacle belé est-ce que yo vraiment nini kaya pour wana ne comprendre pour wana penza po na musique lelo balobaka po simba folia ba sacrifice to tangi wana nde esala makata musique donc so sali yango te en tout cas to yoka oka lemsuka yo na bana na yo nde ba oyoka CDA eza boyete ben moni c'est vrai fona eza na expliquer yo moni musique oui nza metanga keli mokili ana kene peu bibliquement moni nza metanga keli mokili nae asala ba chanteur ba angelo ba yembela ya est-ce que ba angelo ta ba yembela nzambe ba kisimba kisi pourtant moi za kisi pardon on comprend te na le biboui tant nzambe asalaki mokili ba chanter déjà basalaki ba angelo siko nzambe albeke po boyembela ngai bo sala succès fo simba kisi et pourtant moi nzambe bon pas kisi wana ok non expliquer nous yete au moins un musicien faut la spirituel vous comprenez ça au moins musique et le côté ça n'attend balobaka nzambe umela yo kanga et le côté eza na tango tanango
tant on a qui coiffeur nazo vous maman on a simba qui cité tant on a commis coiffeur qui cité mte bainga ke ngondo ki mo boyo nga mo boyo sala ki na coiffure ba non nazo ya coiffure non to ka te on est ali ba croyance ba congolais il ba congolais mais ça existe non te yo lobi croyance non lobi boy croyance ba congolais non non ba boy croyance ba congolais na sens nini pour na sala succès kaka pour na zakisi wana croyance ba congolais mais nzambe tanga keli biso tanga pesio don oui tanga pesio don donc eza keso ke ozala na banzembo nano kitoko ozala na talent ya koyemba ozala élégant tout ça ça compte ya ba facteur OK musique no ko kendela ndenge nini en même temps oza pe na public na yo ozo sala pe promotion parce que kis oya moneza na mbongo oza na mbongo ya osana no promotion tant osali promotion na bato ba yoki yo et que bato ba sepele banzembo na yo et c'est là aussi ça vient du succès. Est-ce que mais oyo lingi za non papa oyo lingi ke yo lingi ka pressé kaka hein oyo c'est la tana yo oyo lingi ka ke bona simba ka kisi po na sala boy et zo combien de temps c'est rien de pour ngai je crois pas ça tant que nzamba sali biso a pesinga pouvoir ya osala musique oyo liboso tangi bimaki et ben ko fleurir déjà mais monika ka obika masolo to ko ba mengite Edgar Mukonzi pour la moneti artiste ausala musala na ye na moneti des loisirs o yazo sala parce que tu es bien que na habité manager Chapi Chakala makambonga zo baso na okosa parce que tu es bi o nyoso ba o réussir na musique o ba sa réussir succès wa nakati malobate est-ce que ce genre musicien on a un plateau opposé question que musique nous ça la succès boyo ça aussi ba kisi albani bandi makati kasi na mais ezaba oui on dit non je expliquer yo est-ce que nani ça ndima c'est ça de temps on ndimate c'est que force nzambe zawana ozobanga nani non na bi boye na pose question musicien mo ndima ka na kisi est-ce que tu as ndimate azobanga nani wo azoyoka soni ya makambo banga ta banga mutu te azoka soni ta soni c'est-à-dire bato ba condamné bato ba condamné ya bangi soni c'est-à-dire kazo banga penzambe bon côté na éviter mais na éviter ba jeune ba artiste lelo po abima eza makambo kisi o tozo mona ba obima te lelo yo a obeta musique a danger suki ka to yo et suki ka bongo to kita donc to se pela na ngaka la kata salle eza patience la patience patience na promotion na yo eza temps na yo koka merci parce que loko tu eza na temps nango tu comprends ça sans comprendre et loko nous eza na temps nango ne poto koma awa et c'est ngana ebeka un jour to putana tout ça là nini awa eza na temps nango ce que tu as na magie peut-être tu ba que tel jour boy ndenge nzamba yebi abiki telle date l'autre ça quand le 14 donc le 14 benana et dit non hein na tsapisa ka le manager ba okutana ozolanda c'est-à-dire que nzambe pa ebike ndenge bena zo sala mlule oyo na telle date akosala succès na ye donc on a biso bino na nga pena nzamba prouver batu ye kolo musique oui apesho do yo ne ki presse na yo olia muto sala opose au succès mais tu as un mutu na yo eza non pe ya mulaité tu comprends ça son mais ngai na bonde la nzambe que vraiment prouver batu que yo za nzambe pour qui siango eza penza yo au diable zo exploiter kaka ye tu comprends ça son alonga na tala nde ye tu comprends ça son mais jour on a succès batu balani juste on a succès batu balani baba simbi kisi ya no bi ke croyance ba congolais ya ngwana kaka. Merci Balanda www.pandasango Congo, vraiment toko sans tarder on a été nena basiko album alboso ezaki apéritif d'amour na ba promotion na elekinde ni promotion ça passe bien lakini déjà c'est le cas ba mami il est là donc na internet les cas ils avaient na internet na banda ko ba topé zali obligé c'était quand même trop donc na bimisa ba 4000 et kenda bazomona est-ce que na niveau chango soutien ali na niveau chango soutien zali kuna ebiki bazali uzamona de nature changwa si soutien zali na na manager na ngai bon moni ko loka akenda pour le moment na so lancer je m'appelle na besoin penza tala kwa kitoko o penza zo lobela na kata chango wana una kata Congo kaka surtout kini azala est-ce que o to bana besoin wa solo so na bo kala nenge petit manager zalaka bon contacter Papi Louange de Papi Louange na ozwa soki vraiment boto tala
L'équipe de Tchangwa. Total, il y a déjà un apéritif d'amour. Mais pour le moment, on a besoin d'une nouvelle équipe. Moi, on peut pas s'y faire. On peut pas s'y faire. Nouvelle équipe, il y a Monique, il y a une apéritif après tout comme on a un apéritif d'amour, ça qui n'a combien de titres? Apéritif d'amour, ça qui 12 titres. 12 titres. Dans l'album, il manque 11. Oui. Et 12e titre, il mène à CDT. Na clip quoi, pour un salon clip. Mais peut-être na ko zosu changement, il m'a na CD quoi. Na reportant na tokoyo kama morceau ya pour les titres no moko Santa Fe na soirée ya bana Tchango ezali chanson o yebetaki o yembaki na bande kunayo. En tout cas, est-ce que ceux qui m'ont ya bien au sala biso moi ata moi refrain ou soit moi vocal moko pour la SCP ça Edgar Mokondi la net Katanga et puis na balandi à 3w.pandasangoyakongo balanda biso na moment Santa Fe mokolo ya kokende nakokoma na ngai clochard d'amour basekenga na bato sepo na yo oh Santa Fe oh Santa Fe mokolo ya kokende nakokoma na ngai clochard d'amour basekenga na bato sepo na yo oh Santa Fe. Merci, merci. C'est les ino et betano ngai. Kasi ko simbela ngai Santa Fe, oh ma Françoise wo pona zalaka na zuwa o Yakobo ma. Na kombosha bakartika bakengele yo. Oya zali mama ya banana nga. Belle Soussou, porte-bonheur de tous les jours de notre amitié. Sakala, et d'une image. Maria Lufuma, Vanessa Lufuma, Fingononga, c'est les yeux Betano, Gasiko Simeranga, Santa Fe, ma Françoise, Bona Zalaka, Nazua, Yakobo, Santa Fe, Mokono, Yakobo, Moi, mon Santa Fe, en tout cas, Obi Santa Fe, Obi n'a bien, Obi n'a bien. Mais le que tu sali, hein, Obi Naima manager, moi le bête. Bon, mon niqué, tu es collègue na plateau na yo, il dit nos images. Y compris monsieur Edgar, hein, Mokonzi. Edgar Mokonzi. Oui. Tu es dans la plateau na bino pour la promotion toujours quoi. Donc tu as apéritif d'amour quoi, était comment il tourne à château d'eau, il y a dansé quoi, ça ok pas Henri BHV. Henri BHV na château d'eau. À château d'eau, Zali. Bon,
Tu continuer toujours là. Continuer. Tout ça toujours la continuité quoi. Musala ngopo na yezo kende bien, na moni ke yezo manager ba artiste moi mingi hein. Yezo kende bien. La fois passée dans mon akiona. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Maloa Vengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende Patrick Maloa Vengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Maloa Vengi. À heure d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc pas Patrick Maloa Vengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Maloa Vengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloa Vengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant l'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours une colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes et tout en avion. Nous avons un petit colis, un colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où on joue pour un décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salut marano sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Tuzaki na mami lela. Na mami lela, tolaki na Aubervilliers, na Grand Bouloutou. Na Bouloutou, na Gloire Bouloutou. Na Grand Bouloutou. Na moni yo komi na yo ndo komo sa place à management. Mikolo talaka. En tout cas, félicitations. Dengue aussi mi Paris. Mon soutien Edino. Ah, merci. Liboule zanga suka. Ah, Edino. Paris esimi maboko na yo. Merci. Edino. Donc na sengi na public omoni apéritif d'amour bino bobikaka. Ouais. Donc apéritif bagou yamour. Hein? Pourquoi tu as un zindo? Oui, parce que tu as mère bazalaka. Donc, on a besoin vraiment ayoka champ et apéritif d'amour. Betaka benanko si. Aux aona. Au moins, on somba moi mon sonayo. Ayan. Balier zamana tout. Ils ont la plateforme. Ils ont la plateforme et tout. Donc, so kotiwana au somba yango mon sona iTunes. Voilà. Voilà quoi. Merci Balanda 3W pendant Sangwa Congo. Vraiment, tu comment chiter siko na deuxième partie na biso na otu komona yo na studio et pas Serge Kabangu na grand frère nos propres Def de Fao Matumona. Alors ça là qui ndenge nini komona Def Matumona 17 ans après. Non mais moni wana mutu na biso vraiment na pesi mbota tout. Donc moni Def ça fait longtemps to ebana donc na le baga kinga fona imbanaye. Fona imbanaye nana quelque wana kutuna komlo misisente mais déjà fona imbanaye na pe na ba o pe na souhaiter hein na imana bango hein na ko sita na kombote na ero komoni ba tupe mususu ba fite mo apeka comprendre ngai ba panza kaka donc ndenge na kuta kibino studio wana ezaki nde bozo préparer loko tozo préparer loko donc ezuinani donc malo donc album ezoya ezuinani ça choque qui ça touche qui ekozwa Sakala dit. Oh, je vais suite. Dis non. Ouais. Bon, je me prends une image à Paris, je me suis Paris. Et bien l'image.
omoni kopo oyo Oui, toye mpona ezwi nani album du siècle ya Benakos. Alors yango nde toye kosala mosala sisi mosala sikoyo tobandi kosonga ifo toyebisa yo edino oyeba makambo ndenge ezoki. Alors bato babongisa bambongo babongisa makambo tu biso toza penepene kaka boye na porte toza kolia baloba suka yango wana donc ezwi nani oyebi te ezwi nani ezwi Toussaint to ezwi Malomba to ezwi Sapit Sakala. Alors faut te ezwi nani on les a molukani donc moni bavie faut bavie aboye bazalaka et puis tala kaka Sœur en Christ aye studio certes ma moto pas na certes Didi Kongi aye studio kalbi yebena Sœur en Christ ma aye studio ezwi nani donc nous sommes même comme une image pour l'équipe en mais si quoi ezwi nani il y a Benakos donc blague était moni ba featuring fait Lamborghini vieux azawana ya baleki Lamborghini donc tant atali non on leki na fona matsa Lamborghini ce sont le rapport de neto obimela pour apéritif évidemment bino mobi kaka mais mbalo yo ezwi nani donc ezwi nani donc azawana ba tous ces boins oye kozwa abenga ngai te ah oui oye kozwa abenga ngai te tokotuna ezwi nani bozoloba te leri yango oye kozwa abenga ngai te PCP mère na mbote moi Blandine Madiba maye donc blague te ezwi nani apesi Charlie Congo mbote makasi na songo Charlie Congo Charlie Mayas Veo ebele Mayas Slanjili ya Slanjili omoni Sœur en Christ Didi Kongi akomotia bakriti l'église Charles Congo tozana vie yo pesaka batapumbu kwa mboti bon merci pour l'image toi nous avons battu aussi mal déjà parlé présence à pièce on est plaisir à trop qui est bien on s'en a mis sur petit na ils ont bien quoi plaisir à trop nous avons pas après c'est ce oui bien ça pizza kala non tu merci à trop vous avez la vidéo te Malomba asa partout pire muta tout simple bave tolimwaki na circulation mais kono na bisaye donc tozongi kwa ambala kuzia masanzu bile na musika mutu nanga ya yo zaka mutu nanga bana siramba bumbu idéologie ya gal mais il fait malengo ba Jipe Mandiangu ozomona na te maloba ndele ki ebele ozomona na te Jipe Mandiangu mutandu mundeli ozomona na te wana besoin tout mona yo ozomona na te talaka mais ozomona kazaka na kazaka ce qui est ça te le balera ngo représentant valable ya papa Koimba. Ah voilà, ngai kutute balobi. Balobi déjà ils ont mon avis. Yango te ngai kutute. Na senya ya mama. Ya mama ina se. Des fois te. Ya sentir benza. Parole. Et dino image, comme ça la santé. Vérifier malenga na moniete comment. Alors on appelle Simbote na Serge Kabango. Na kati ya Nouvelle Jérusalem malgré azolianga batan so na yeko yemba ayesu na mamasolo ba hamburger bloc ebele ebele azolianga batan na pesi mbote quand même Serge Kabango vietoni mwana koli donc on rejoint juillet je sens bien que juillet na sens nini omoni na kata amour oui na kata bolingo ba déception zali oui hein déception rejoint ezu nani donc mutu na mutu ana shana ye wana ana par na ye ke o peut zunga o zo chokenga vous comprenez ngai parce que na mbili pe ba o pe ke boke trop o zo foutre no rien à parler donc et choqué te zo toucher ye pe zuye tu comprends ça on se parler donc eza ba chambre bo so avec zunani yo besoin na par na yuzu ngapena na par na yo donc tant yo ka bia ezunga Edgar Mokondi pe zoye mututu Edgar Mokondi zoye na mère na biso nenga za net katanga donc ezunani donc on a blague te pour ma tête des alliés à champ et ça na combien de titres bon fana ça la 12 mais
na 7 titres. Ah yo zongi na yo na ndenge ya kala. Na chana no 7 titres wana. Pour na ndenge ya kala eleka ba 6 titres, ba 5 titres. Bon, lelo nga ba chaise belé mais na sepeli na sana 7 titres. Vous avez 12 et vous avez 7 peut-être na oyiba moi moko wana. Mais ce qui peut monter na besoin que non, on va taper sakala zo mobimba. Ai na tosha banae. Ça non est bandé na biso wana. Vous comprenez ngai? Oui. Donc Patrick Bolo na pe na bo sanité. Aza ndeko le Patrick Bolo nya. Oye pinza ndeko na ya kati. Donc to vanda ne ya trop pour leki na biso azaki mayele. Le pas comme à niveau wana. Donc toujours ça année tout le temps. Tout le temps. Donc vraiment na dédié nzembo wana na bien faire ça là pour ngai quoi. Ozoma na ponga ibena na zala boy. Ya moni ke na dédié chawana. Vraiment ya to beta siko na defao. Na def. Nena ye basiko batu boni ba contribuer na album na yo. Na koyemba banani bazoyemba na ezwinani parce que na koyemba donc dans l'unité ça la préparation nano. Na Jojo o bazoyemba Jojo ayembi oui na petit na Mazembe na Fanel na le capitaine de l'équipe donc vraiment ça va bon chanteur vraiment na CPL ce sont des bons chanteurs vraiment comprendre ça nous fait plaisir à toi. L'indépendance au Congo, est-ce que au ça absolument mon somo côté ou peut-être boimina def de fa ata mon kika kapo bande ke bakonzemba o likolo baninga bako sepela likambo na kana kite hoyanga bolingo esali lelo ba surprise pampangie Fololo na loboko chérie tiens, je t'offre cette rose d'amour. Ngana ya toko bala na mokolo ya Saint-Valentin, journée des amours. L'amour ezali lokola examen ya calcul mental Patrick Bologna. Eko tungisa mikolo nyonso pe kokondisa yo enzotwe. Est-ce que tout mettre dans ma bouche, on a tout mettre dans ma bouche. Maintenant, il va suivre le toit les 14. Vous aimez bien pour la Valentin, la Valentine. C'est Ali, titre vous a Saint-Valentin. Saint-Valentin. Donc, amour. Amour. On dit amour, c'est calcul mental. Calcul mental, ouais. Ce que vous vendez, vous calculez. Chérie nanga ninga za wana sika zo linga ngata zo linga ngaite. Chérie nanga wela nga nini. Et ça calcul mental. Donc zo konso penso to, zo peso ba trouble. Et ça calcul mental. Vous comprenez? Donc, amour, c'est calcul mental. Donc, on calcule l'amour. Est-ce que c'est un beau chéri dans le bani? Des fois, on a même les parfaits pour se faire la nangaï. Est-ce que c'est un parfait? Est-ce que on dit mangote ou on dit mangote? Des fois, on a même les fleurs. Vous calculez. Il y a un calcul mental. Tu comprends? Il y a un monde qui est Saint-Valentin. Comme ça tombe aujourd'hui, c'est Saint-Valentin, c'est ça? Si, si. Donc, il y a pour ma mère. Pour ma mère. Ma maman est Kini, ma maman est à Paris, donc, nous sommes bandeke bakonzemba o likolo donc voilà yemala mon partenaire et le Congo on le qui bandeke bakonzemba o likolo baninga bakosepela likambo na kana kite hoyanga bolingo esali lelo ba surprise bampangie Fololo na loboko chérie tiens, je t'offre cette rose d'amour. Ngai na ya toko bala na mokolo ya Saint-Valentin, journée des amours. Papa la makata sino ba oyiba mama ba oyiba mi ba koma ibele na makambo ya. Yo oyiba yango ocha parti nyanga. Ka moi parti lo sali wana bike ba ko défilé bango. Soko zongo, il a déclaré na kufundo donc nous sommes vraiment ça c'est mazaliti. Ya solo wana. Yo komiti na niveau wana. Mais na ça inscrit na ça. J'ai ma carte de la tu suis la confirmation que na cause je suis inscrit à la SACEM. Yo iba wana. Donc on a ça makambo zongo na nenga black na moi pe na série. Mais tant aux musiciens pour ça la norme mais il faut remplir toutes les conditions. Ça c'est Mazali, Baspedida, tout ça. Chico c'est le pour quand Ezunani. Ezunani. Bon, tout qui ko déterminer dans tes que boulot nous en. Parce que voilà maintenant nous pas vraiment est-ce que tant sur l'amba yo ba que non ade sur na sur l'amba fait ça la inédit. Ah la moi ba des fa yembi na kachwala donc. Des fa yembi ba Jojo Bazali
Petit Mazembe à la pointe. À part Balé qui nous a Mazembe, à part Mazembe, Fanet, Jojo Bayingue, et Nachango. Non, à part Jojo, tout ça, bon, on a petit nangai, on a coûté à Kolobati. On a celle les unes, donc il y a coûté donc il faut ça, obligé. On a les qui n'ont. Mais Nachango, vous avez moi, ah, mais Mouni, Nabi. Tu n'as tout ni gaga. Tu n'as pas comprendre. Non, la salle songi songi te. Non, n'as pas comprendre. Au moins musique que Kendaka, Natala na tempo nzembo. Tu vois? De temps Natali tempo na ngai nebi ke na chane zo kende la boy. Vocal sengeli mutu ba yemba yango. Tu comprends ça son? Donc vocal go fo mutu ba yemba yango. Donc aninga donc makinu quoi. De ce que yo bina ka vraiment le que tout le monde ça na yo. Wande o participer so ka ke o boy nga yango te. Merci. Na comprendre les soucis na yo. Bon, to comme presque na suka émission na biso, na habité sokolo bana ba fan na yo na ba nyonso oyo balingaka yo. Moi lido ba po ça va bien. Donc na boss na continuer na studio ou expliquer bango. Donc na boss na non témoin de na comment boye na bana na coiffure. Na piste na nous Lisanga tu es coiffeur à Paris. Bagode Kimani. Bagode Kimani, Jacques Delors, Alpha Ngoumou. Bachana Peko. Donc Bachana Peko, donc oh tout cas na Château d'eau, Château Rouge. Donc voilà quoi. Allez Matouda. Ba mère il y a Château d'eau ana. Ah, c'est belé. C'est belé. Ça fait moins longtemps. Ba Joe Mary King. Ba Joe Mary, ba Betty. C'est belé. Donc voilà. Donc plaisir à trop d'amour bana coiffure quoi bana coiffure donc na pisi baona nous na bosante o anga motema hein nani madiba donc na pisi ba chéri tout ya Congo mobimba pe Afrika mobimba bola na ngai ba mama tout donc moi na bino yebo soutenir pour apéritif kenda boyoka yango hein ba o ba sepela nango po eloko na so yiko mbale moko zo sepela nango siko wa préparer bino ezui nani o ba yoka pété ka apéritif d'amour kotaka na benan kos na YouTube zo zonga o yoka ka no a Dieu a dansé donc premier le bon Dieu si na frappa pour question le bango question vanda ba yoka yango na ba yaya efsa batni ah yoka pecho yo titi oye vieux juna janana ayoki masolo ngo benan ko sino masolo zo préparer album yemela ta chambre go boy na mbile Santa Fe ayiko te na suka atelinga pecho ke de loin parce que moni ba chana yo eza l'intro au développer au tina synthèse nango o comprendre que nos structures nzemo ndizo kende la comprendre chant mais ba mususu ya tu comprends ça son au côté na ka to bungi nga na bongo te nga ozoka ya dissertation ebandaki na lobia après yosuka na lipa chant ezali dissertation oza na thème na yo donc côté na introduction introduire na non introduction au développer na kati au petit synthèse c'est-à-dire que ce likambo ezali par exemple ba bibi ke bon o eza micro c'est comme micro ezali et porte autres sont utilisés tout le porte pour efongola message na yo donc micro ezali ko la porte ngana ko ke micro eza porte pour efongola message okota na kati na ndako wana message ne ko donc ngana kenda bongo ba sagesse na ngai en tout cas ozolanda c'est comme le micro ou c'est ko na ba benga ba wana manager philosophe philosophe en tout cas c'est bien on comprend ça donc c'est côté mochani ti na développer c'est côté na micro na pesi message na kati koti enso pesi bato baza na kati wana na kati kuna bato na enso ba yaka olala taba yoki basango na patre micro basani basala président si Zolanda c'est quoi yo intro na nini micro tina nango po salisa bato o basa discret ba beleli nini msusu basaki discret kuna guerre za kuna nini za boye donc tina micro yango wana synthèse nango et pesi que tempo bato basala président basala pe kenge ba yeba pe info et te benga information tu comprends ça mais msusu o pesi que développer dans le micro asuki donc ba chant et ça bongo chant chant ezali ozo pesa message nous wapi parce que l'amour surtout disséquer amour il y a plusieurs amours makamoza na kati wana de ce qu'on développer amour on a vu que ezui nani
Merci, merci. Moi, Bambote, na baïne so balanda yo et torusenga pe moi liloba et pas ya papa na biso ce qui a kobaksa pour to kabwana biso. Bon, et dire l'image comme nous l'a toujours que en tout cas il dit nous de Paris. Tu y les lots à na plateau na bino. Donc tu es disons tu es ça bana mai qui tu as un apéritif d'amour. Qui ça toujours na marché. Mais tu zoya biso na ezui nani. Ouais. Donc bana mai yo bazana besoin ya ezui nani ba contacter biso ba kota na kati donc to marché na bango na ezui nani ba ya ba mona biso quoi siko condition na nani condition na biso simple hein o yeka ko kutana grand leader nenga la yemo ko bena kosi sololi ma comporte est ouvert biso na biso te o barankinyo ke boye non ou ba monsieur comment il faut un clan biso ta clanté maintenant bokomi na place ba bangate. Non, mais mabanga est nango. Mabanga est nango. Donc, ok, ça a besoin de banga faux présence des ala. Il fait ça là. Je contactais en 06 01 11 en 08 38. Donc, so c'est bon. Ok, peut pas c'est plus c'est ça pas taper to santé à Pinkunku. Donc, baba staff ou ngai, hein, ba o lobele là. Ba trésor matondo ba se belé. Tu vois? Donc, ça a besoin de banga. Donc, moi encouragement fait ça là quoi. Moi coup de fil, c'est bon. Coup de fil le PC to so là. Umbaroso uzangi mara 3 yaya po zunani dozo uzangi ezuyo merci fait malenga kubosa na tia fait malenga Melanie malenga Niklate ya tsapit sakala kubosa na tia il faut Chéri Boduka hein Christian Kachama kuna na Pontoise Ediga Mokonzi donc Vision News TV. Merci tokomi na suka vraiment ngapi na opesa baye oni so balanda ngai balinga edino image balinga panda sangwa Congo balinga pe Vision News TV vraiment étoile de love étoile d'amour top modèle des médias et puis misamu balobi awande mushaya ndingo misana ka ko mushaya vraiment Gisèle Umba diamant noir le véritable diamant zakandeyo boza mingi Nancy Odia yaba Odia bana ni suto kotanga ba kombo vraiment na kombo bosana bino na mutu na ngai mais pour miate alors merci vraiment ya ko recevoir bino lelo na plateau na biso en tout cas bonne continuité et puis musala na yo to lingi to mona ba fruit nango parce que tu sais bien que musala ngo ikoma nango comment tellement vaste et ba beaucoup ma belé yo poko tu na elanga yango vraiment to sepela mbalo yo changu so abimisimo parce que na changu parti c'est baza et belé mais ba bimati yango na solo la kina vena nga wanduka beaucoup sandeni po bola musa non mais changu eza question de ezande tout ça la soudé vous a soudé parce que moni non je peux des conseils parce que na landa bakulu tout ko soana tu comprends ça sango tout ça na moi simplicité orgueillité parce que mon chant tant au sali yango et ça message à bien parce que muto je peux sa message faut un peu exemplaire ngana wana plateau dans le finga muto muninga no tant zo mba bien ndimaye mais so so na kabino na bino guerre na kati wana o tombola changu ndenge na biga neti yoku ndongo za wana ko dubenza ko na habite soko finga mala façon nini parce que quoi faire wana eza makanisi nanga na ba quoi faire so ba ko moyemba mais na lobi on bien que na bandi que zo yoka ngo muto bota mandulisa zate na mokilio to mona to ba dormir ba dormir ba koma lelo ba chanter ba talaku na poto ba koma nitsu ba koma chanter na biboya pourquoi pas il y a azonzela te muto bota ma musicien azate tout ça s'apprend ici bas muto bota ma musicien santé de temps bien comme mozo yemba to yaka nde oleli tant oleli wa déjà musicien tu comprends ça son c'est-à-dire que muto bota ma mututu abotama musicien parce que tant comme à un certain moment au bando yemba yona moment yemba te merci surtout continuer à toquer musique vraiment ngai na kabwana bino na que collègue na pas yamba bino moi pour 5 à 10 minutes vraiment bo sur la sauce na ye là ezaki pendant ça ngwa finga no ngai finga me yoka nzembo message boté ya bonga na message oyaki pendant ça ngwa Congo maintenant Vision News TV baza prêt à koyamba bino ba pesi ba offrir bino moi cadeau peut-être il y a moins 5 minutes. Merci beaucoup. Ils ont raté mais pour la promotion na bino promotion artiste on va offrir même séance moi 5 minutes
C'est trop Edino. Merci beaucoup. Plaisir à trop. Merci à trop. Oui. Pour Batabo, il faut que merci. Humble. Merci. Plaisir à trop. Merci à toi. Courage. Bon. Edino, yoza fin. Mutaliki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image